Mbote balandinyo so ya RD Congo info.fr, tout le monde est d'accord kaka ndenge to lobaka. Vraiment na asir bino nyonso ba fidèle ya RD Congo boyebi problème oyo équipe mobimba famille mobimba ya RD Congo bazanango tozana mawa touti ko bungisa papa touti ko bungisa yaya touti ko bungisa noko na biso na kombo ya Claude Ngadi oyo akufaki kuna na Bruxelles uta mokolo ya dimanche na 6h to perdra ki oyo aza moko kati ya famille Ngadi. Vraiment makambo bande koleka malamu bomonaki na ba Facebook bomonaki na site na bino RD Congo Info ndenge ba programme bande ko pesa mela. Alors lelo tozo talisa bino pe biso na Kinshasa lolenge nini tozo tambusa makambu lolenge nini makambu eleki na kati ya Kinshasa. Alors restez toujours connectés na kati ya site na bino ya munene oyo RD Congo info.fr. Na pesi merci vraiment na bino nyonso ndenge bozo soutenir biso ndenge bozana biso to comprendre vraiment que non bolingaka RD Congo Info boza toujours na biso longo. Donc tozo kota lelo eza mokolo ya samedi eza mokolo kuna bazo d'accord. Alors biso pe awa to sali misa tozo kota total sabino ndenge misa ezoleka et après misa to kozwa pe moi ba témoignage parce que papa Claude aza mutu oyo afandi pe mingi na Kinshasa atanda azalaki na poto bande ko ya pe ba vacances na Kinshasa. Alors aza pe na ba camarade aza pe na bandeko awa to ko luka to meka kozwa moi ba témoignage boye ba lolenge nini abande ko tambusa vie na ye parce que ngamoko naza mutu aliboso ya ko témoigner pona papa Claude azali papa moko oyo ayebaki kozala malamu na bana kozala malamu na bandeko donc comportement na ye ezalaki un peu différent. Alors tozo kota total lolenge nini miss ezoleka toza na souvenir Ngadi bana poto ba oboyebi bozoye ba déjà toza na souvenir Ngadi esika lupango wa famille tozo kota ande matangi ezalaki uta mokolo ya dimanche na butu tozo lalawa elongo na notre caméraman Alain Gonzo tozo kota malembe Alain Gonzo on peut entrer tozo kende déjà malembe to kota total lolenge nini misa ezoleka kati ya souvenir Ngadi lolenge nini misa ya ndeko na biso ya papa na biso papa Claude oyo atika ki biso uta mokolo ya dimanche. Mokolo bato wana bakoleka mokolo biloko ekoleka mokolo biso tokokufa Nzambe akanisa biso boyi azali komono biso tango tozali awa na bomoi soki tokufi pe akomono bomoi molimo mwa biso akoki kosalisa biso awa akosalisa pe molimo mwa biso mais biso bato ya mokili akosalisa yo awa ozobela akopesa yo kisa akopesa yo mbongo soki okufi moto ya mokili akosalisa nini akokende kotima lebulu atie kuna na kati Nzoka nde Nzambe azali na yo ata na kati ya libulu wana akokanisa yo pe akopesa yo esika ya lokumu. Amen. Yango biyoki Yesu Kristo azali koloba te ngai nazali
mosekwisi ngai mopesi bomoi moto ayambi ngai ata awei akozala na bomoi mobikisi ata akowa nzoto nde ekowa kasi molimo mwaye mokokoba akozala na bomoi nsima ya liwa ya nzoto mpo na Yesu Kristo mpe oyo ayambi aza na bomoi akowa soki moke te liwa Yesu azali koloke na esika basekisaki lelo okomona ye te awaki Yesu Kristo ye moko awaki baapostolo bawaki soki alobi te moto ayambi ngai akowa te ezali liwa ya nzoto te ezali liwa ya molimo mokokoba bokozala na bomoi baseko bomoi balobiko ntango bakokende koyebisa Yesu Kristo Lazare azali kobela bayebisaki ete te mokonzi Lazare azali kobela bayebisaki ye moto oyo olingaka mingi azali kobela moto oyo olingaka mingi azali kobela moninga wa yo azali kobela Yesu alobaki maladi wana ekomema ye na liwa te ezali mpona kopesa Nzambe lokumu Lazare awaki ntango Yesu Kristo akomi aye kozongisa bomoi kati na ye soki Yesu asekwisi Lazare elingi koloba te soki yo ozali moninga wa Yesu Kristo awa onse mokolo yo okokufa nzoto kaka nde ekokufa kasi molimo mwa yo mokokoba pembeni ya Yesu Kristo ata nzoto na ekokufa Yesu Kristo akopesa yo bomoi bwa seko poti molimo mwa yo moyoka esengo pene na ye yango wana awa onse toluka kozala baninga ba Yesu Kristo toluka kozala baninga ba Yesu Kristo tokangama na Yesu Kristo totambola onzela ya ye tokokisa mibeko pe mitindo ya ye tolakisa elongi na ye na bandeko Yesu atanga biso baninga ba ye soki Yesu atangi yo moninga wa ye awa onse mokolo yo kokufa Yesu wana akopesa yo bomoi bwa lobiko amen yango bandeko mbe toyambaka Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi mpe mokolo na mokolo tokutanaka na Yesu Kristo na nzela ya Eucharistie esantu tokutanaka na Yesu Kristo na nzela ya liloba lia ye toyambaka ye mokolo na mokolo na nzela wana tokomaka baninga ba Yesu Kristo kasi ekoki te tosengeli kolakisa na bitela bya biso ne tamboli na biso ne zaire na biso te tozali ya solo baninga ba Yesu Kristo moninga ya Yesu Kristo ezali moto yazali kolakisa elongi ya Yesu Kristo na bandeko oyo azali kotambola malamu oyo azali kotambola nyoka te kasi azali mokolo na mokolo koluka kotambola nzela ya Nzambe moto oyo akomona ye akomona na kati nelongi na ye Yesu Kristo azali kolakisa baninga bolingo ba Yesu Kristo azali koluka kokolisa mabongi esi wana nde moninga wa Yesu Kristo wa solo yango lelo tozali kosambela mpona ndeko wa biso Claude lokola ye ayambaki Yesu Kristo na kati ya bomoi bwa ye lokola mokonzi mpe mobikisi azali kokutana na ye na nzela ya sakramento mpe koyoka liloba ya ye tozali na elikia te Yesu wana akotanga ye moninga wa ye yango tozali kosenga mawa manzambe mawa ma Yesu Kristo pote soki mbeba ezalaki na kati ya bomoi bwa ye Yesu Kristo akoka kolimbisa ye mbana mba Yesu azali kolimbisa bato ya masumu bafarizo balobi moto asali ndenge wana bakolimbisa ye te Yesu Kristo alobi Nzambe azali motema ngolo alimbisaka yango tozali kosenga ngolo wana kote Yesu Kristo na motema ngolo na ye na motema mawa na ye akoka kolimbisa ndeko wa biso pe apesa ye bopemi omboka ya tata amen tokosambela te mpona biso banso na mokili te toluka kokangama na Nzambe pe mokolo na mokolo tozala bayekoli ba Yesu Kristo basolo tozala baninga ya Yesu Kristo ya solo na kolukaka kosalaka malamu esika tozali na baninga na kolukaka kolakisa baninga mokolo na mokolo ya Yesu Kristo pote Yesu atanga biso baninga baye basolo lelo ezali ngala ya ndeko Claude lobi kozala boye tozosambela soki Nzambe alobi lelo na 11h30 nde eza mokolo mayo mokolo mangai kaka kobima awa obeti ata libaku te okwei mbala moko balobi o arrêt cardiaque eyebani te
yango tosengeli komilengele moko na mokolo ngonga na ngonga nyonso mpona biso ezali ngonga ya komilengele koluka kozala baninga ba Yesu Kristo po te mokolo oyo liwa ekoyela biso ekuta biso tozali prêt ekuta biso tozali kotambola malamu Yesu Kristo atanga biso pe baninga baye nzambe atanga biso pe bana baye tosambela mpona ndeko ya biso tosambela mpona libota mobimba nzambe abundu bango na tango e ya mbonga nzambe azali kopesa biso ezali po te tomilenge apesi yo mokoma lelo po te omilenge moko na mokolo oluka komilengele osala malamu okangama na Yesu Kristo po te mokolo yo kotika se eye Yesu atanga yo moninga wa ye pe apesa yo pe bomboli balobiko moto aza na tema kolo poko tulika mpona losanga ya misanga bandeko biso banso mpo ya bandeko babiso si bamasumu manso mpo ya malozi ma Yesu Kristo mazwelaki biso libiki tosambela mpo ya bakristo ndeko babango Kristo abondo bango pe apesa bango mpiko lisusu tosambela mpo ya baibanso bakomi na mpasi makasi bayeba kokanga motema pe balembe te pasi ya bango ekoma libonza kitoko miso ma Nzambe tosambela oya biso banso tosalo mokili moye biso moko tomilengele malamu mpo ya mobembo mwasuka tosambela Nzambe tata wa ngolu tokutana lisusu na bandeko ya biso mingi peza ndeko Claude banso tozala lisanga na bobikisi ya biso oya Kristo mokonzi wa biso obileko biso seko Mabonda mariso tobonde nzambe Nimae mabonda mariso Nimae tata Nimae mabonda mariso Nisalamya miso tobonde nzambe Nimae mabonda mariso Nisalama Yesu tobonde nzambe Nimae mabonda mariso Nimae katanjo Nimae mabonda mariso Nimae mabonda mariso Nimae tosambela Nzambe tata bokasi bonso yamba bilebi edoti omeza masantu komisa mango makabo malibiki tokobondela bongo mpo ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso seko mokonzi azala na bino solo mokonzi ebongise bongo totondo botondi mikolo miso mpe bisika biso pana mosala wa biso mpe libikili ya biso yo tata mosantu Nzambe ya bokasi bonso mpe ya lobiko mpo ya mabe ma biso tosengelaki kowa obikisi biso na bolingi bwa yo
oya lisumu ikolomaso tokokumisa yo awa onse tokoyemela nkembo ya yo pe tokoloba Santo, 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 Yonde Nzambe mo Santo, Olikolo Nzambe seyo, Awa ose Nzambe seyo, Bato baso bakumisa seyo, Santo, Santo, Santo. Yo zalimo santo yo lizila po santo bonso yango wana tokobongela yo santi sana mpunza Marie limo santo akitela mango makomela biso ye amipesika andimi kolota mpasi akamati mpa atombi yo apokili yango apesi bayi koyeba ye alobi kamatani bongela yango bino banso ezali nzoto ya ngai nakokaba yango mpo ya yango esisi bango kolia akamati mpe nkeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso ezali nkeni ya makila mangai makila yango ndeko basika mpe baseko makosopa na mpo ya bino mpe ya mokonzi Yezu tokoyamba solo biso François la episcope wa biso alukumu Laurent na banganga nzambe banso okanisa mpe mwana wa yo Claude Ngadi azalaki na biso molongoli onse elelo obengi ye epai ya yo na batisima waki liwala ya Yezu bongo asekwa mpe sekwa ya mwana wa yo okanisa mpe bandeko ya biso bawe bazalaki na elike ya kosekwa okanisa bayi banso batikise eye oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo tokobondela yo oyokola biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na ngolongo Sainte Marie ya moboti wa Nzambe na bolongani wa ye Sainte Joseph elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso bazalaka bandeko bayo awa onse bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristo mwana wa yo wa bolingo lokola mobikisa atindi mpe ate biso tokoki kosambela boye tata wa biso Tatu bakumisa kombo ya yo, balima bokonzi kwa yo, oyo ndiyo basala ya bose, lokola bakosalaka likolo, eza biso lelo bileke mokolo na mokolo, limbisa mabe na biso, lokola biso tokolimisaka baninga, salisa biso tondima maseni ya te, elibisa biso mate ani. na yo bokonzi mokonzi Yesu Kristo olobaki na bapostolo te nakotikela bino butu mpe ekomisa yango libota lioko yo ozali mokonzi obileko biso seko. Amen.
boboto bwa mokonzi bozala na bino bandeko mpo ya bolingi Kristu botombela na boboto. Mwampaka ya Nzambe, mwampaka okolongola masumu yokela biso mawa, okolongola masumu yokela biso mawa. Mwampaka ya Nzambe, mwampaka ya Nzambe, mwampaka okolongola masumu pesa biso boboto. Kolongola masumu ya bato Kristo tosepeli mingi Kristo oyo bilei oyo Kristo bilei ya Kristo Kristo tosepeli mingi Kristo oyo bilei Nzambe tata abolimbisi opesi biso bilei bisantu meza na yo oyokisi biso esengo ya basantu likolo olendisa biso mitema mpe osalisa biso mpo te mokolo moko tolia limpati lina banso lisanga omboka ya yo tokobondela bongo mpo ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso seko. Ndeko ya liboto avi kozwa maloba. Boboto bondeko liwa ezali mokano mwa Nzambe lolenge na ye atunaka volonté ya biso te yango tozali ko sambela mpona bino mpona libota mobimba famille biologique et baamie connaissance bayebaki ndeko malamu otika mpasi na bino na maboko ma Nzambe Nzambe akobondo bino eloko ya motuya ezali oyo touti kosala ya kosambela mpona kotika molimo maye na maboko ma Nzambe mokolo moko tokokutana na ye tokoki kotelema mpona losambo pe mpona bobelisi basuka. Mokonzi azala na bino Nzambe abokasi bonso abenisa bino Tata Mwana na Elimo Santu. Amen. Misa esili molimo maneko Claude mopema na boboto. Merci na bino banso.
Merci beaucoup en balandi à RD Congo Info. Tozana honorable William Kano aiko assisté biso lelo na matanga ya papa na biso Claude. Alors tozo mekape ko zwa mo ba témoignage oyo papa William Kano azanango par rapport à papa Claude. Bonjour honorable. Bonjour Ndeko. Alors honorable lelo toye ezali tozo kabula mawa elongo ndenge papa na biso Claude atiki biso ba témoignage nini oyo zanango par rapport à papa Claude. Écoutez, d'abord faut y que Claude Azali, famille Ngadi, moi la famille Ngadi, moi la famille Canon. Alors la famille Canon, la famille Ngadi, c'est déjà une famille unie, tout d'abord Moko. Donc, Oya Koufi Azali, Ndekonanga, il y a des camarades, mais Ndekonanga, parce que Canon de Bangadi, Bondeko Nakati, tout ça, Moko, je me répète, tout ça, Moko. Donc, voilà ce que j'allais dire, mais Claude, c'était un garçon. Tout ça, il est très bien, on n'avait jamais de problème entre nous. On s'est fréquenté quand on se voyait, quand j'étais à Bruxelles. Il venait me prendre à Bruxelles. Ah, on a dit ça. Des fois, on a joué, on a fandi, on a bigement moqué. Mais c'est pas un ami, c'est un frère que j'ai perdu là. Et tozasko na o to bengi ndoi ya papa Claude o auti kotika biso. Alors tozo yo kapé moi ba témoignage to lobi tozo zo toujours ba témoignage ezala ya mabe ezala ya malamu ezala important tangu mutatiki biso to ka bon ba témoignage na e. Alors bonjour papa Claude. Bonjour. Lelo tozana mawa ndoi na yo atiki biso. Alors malobani ni yo ko zala nango par rapport ya likambo e comédie biso. Bon, ezali mawa, ezali loko ya osengote. Dans toute chose que ce Moutakufi, même à Tamabé, Zali, Balobara, Malamu Surie. Au Nyon Samabé, on a un témoignage de Malamu Ponaye. Azali, grand frère Nangaï, dans un doyi Naye, comme on a Claude, Mambou. Donc, et Salibiso Nyon Somawa, Ndenge, Yann Abiso Akoufi. Abeli Mingi, mais que son âme repose en paix. Zambé, Azamoli Monaye. Azala calme, placé à Kei, biso bene totikali, totikala pe calme. Donc liwana ye e ko sangisa biso, e ko soudé biso. Tous à la soudé, tous à l'ensemble. Na vie na biso to e ba pe ko plaire na Nzambe, to tambola selon Nzambe, pona to ko zala malamu. Ye a Kei, biso totikali. Tous aura exemple malamu o ye azalaki nango, azalaki grand frère, azalaki très calme, alobara mingité, non non mon place à silikate. Même à tolobele mabe, ya zong saraka asekaka avant na neka nien. Donc ti akufiona na yoka na mon place à silikité. Même place azaki na humeur à mabe na tikala au monde yango te. Donc ba témoignage bien za nango zali patience, calme na ye, générosité na ye, bonté na ye, humilité na ye, tout ça. Alors par rapport à ba comportement ya batu musude tout le monde en soka uti poto ko ya okuta bande koto ba camarade o atika na Kinshasa akomi ko zwa bango un peu différent na ye. Est-ce que papa Claude pas aki na makambo wana? Te ya sa na makambo wana te mais soka ye tonga olamuka. Il faut luka ba camarade na nyonso. Donc il y a qui paraît que aux ana passe donc aux ali au uti poto ou bien aux ala na Kinshasa donc batu nyonso za na moka ndenge moko. Donc hier azana un problème te azana discrimination te batu nyonso za bango ndenge moko peso otali awa ba camarade na mingi bakola na bango bazali awa azali awa ceux qui baye balandi azali pourquoi parce que générosité na yene mteza pousser bombo ya na humilité ya humilité azali kinango donc ya mozo pousser batu nyonso baya ndenge mondi ndenge to vandi biso nyonso awa. OK, donc, merci beaucoup. Discrimination wana ipana ye tika ozala tamukete. Ceux qui aillent au monde afin na ba terrasse nga souvenir dernièrement kutu o ya kimbala suka to vana ine na béton wana azali ko leka na benga ah ya Claude ah ndenge ni leki na ngampangi ozali wana nga bien azali wana to vana ine donc au moins ti ba 22h ndeko na pe colonel Roger ki ko ya wana pe to vani na mzo to kabwani. OK, merci beaucoup papa Claude, merci pour la réponse nayo. Toza toujours na kata rdcongoinfo.fr. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Voilà to komi na monsieur actif Mbouingadi. Toza na yesiko tozo zoapé quelques témoignages pour na papa watiki biso lelo papa Claude. Alors mbote pas partir. Mbote papa.
Tozo Luka toujours ba témoignage ya papa o atiki biso lelo na kombo ya Claude Ngadi. Alors eloko to ba souvenir nini ya malamu yoza nango par rapport ya papa Claude. Voilà, donc la famille, je vais commencer par dire que la famille Ngadi, c'est ma famille. Hein, donc je suis profondément éprouvé parce que je viens de perdre un grand frère. Ngana vivre dans la famille, on a collé dans la famille Oyo parce que c'est la famille Nangai. Claude Oyo Tikotigabiso Azaya Nangai. Donc c'est vraiment mon grand frère. Nous avons toujours bien Mukubwa. Nous sa famille bien Mukubwa Nanga parce que Bazaya Nangai. On avait de très bonnes relations avec Claude. Il me faisait rigoler à tout le temps. Il me racontait des histoires. C'est un type bien. Hein, c'est un type bien, un type merveilleux. Et que je regrette aujourd'hui avec beaucoup de tristesse. Nenga Atikibiso. Voilà. Moi, je viens de loin. Nayawa, parce qu'on est éprouvé. En fait, en réalité, c'est nous qui recevons. En fait. Parce que c'est vraiment ma famille. Voilà. Donc, Mbuta Nazana Minga Robate Ponaye. Parce que nous avons bien Kambuta. C'était un type bien, un type merveilleux. Et puis voilà, j'avais de très bonnes relations avec lui. Et puis voilà, d'accord. Avec un sourire qu'il avait là, il a dit Roger c'est mon petit, Patrick c'est mon petit. Et les deux sont des cohéritiers d'Engadi. Et moi je veux jouer un grand rôle. Il a apaisé les problèmes avant qu'il n'aille en Europe, il est parti. Et en même temps, il a laissé ces problèmes-là à certains de ses amis qui étaient ici, comme de Mavouba Ngonzo, n'est-ce pas, et des autres. Il dit non, il faut aider les deux petits qui s'entendent. Voilà ce que je peux dire de Claude. Hein? Un homme qui avait un sourire là, et puis qui aimait bien Fanfan. Bon, c'est pas facile d'avoir des gens comme ça à côté de lui, avec un conseil. Donc voilà, Claude. Okay, voilà, avec son sourire qui gérait les problèmes donc, familiaux avec un sourire, ce n'est pas donné à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Ngai Odette, nazopesa mwa témoignage muke ya papa Claude. Papa Claude azalaki très sociable na mutu nyonso. Abanaki kosangisa classe nyonso. Papa Claude abanaki kosangisa bamona mutu msoko bango lokola kizengi exemple lokola Fanfan. Omona mutu aza mayele te mais Claude akozwa ye akolia na ye bababa azosangana na bango parce que azalaki bolamu mingi, bolamu na ye ezalaki mingi. Oyo ngana koki kopesa pona Claude et puis angai kozala problème na batuti. Mona na cité abana kokipa te ke bango bazalaki boye mais azokende bipa nyonso ofanda ko soki pe akuti akolia ali akuti pe akomela ameli. En tout cas Nzambe ya zala na liboto batikali sima parce que tokote asumo weite tokote ande bo batikali parce que tant to na matanga to andi kozwa maele ke tokotika bato ndenge nini est-ce que muto ya kei bolamu nini asalaki liboto etikali ba kopia ta malamu oyo ya ye parce que bana ko sangisa bato nyonso moko pe abimazo a rôle wana sangisa bato nyonso témoignage na ngango. OK, merci beaucoup maman. Bon, ngai Bopol Amouri, ngai na yebi Claude depuis bakota ki tous même âge, azalaki proche na ngai frère na ngai. To mesana na yemingi, ti eloko kabule bisonga na ye déplacement. Mais ba koyana na Kinshasa tozokuta la mingi to ko se partager na ndenge santemelo tungsaye aibsa ngai nyonso. Bon, il est assez accueilli, hein. Né moi mingi na famille Ngadi. Et là on a senga siko na ba frère na ngai nyonso ko banana dakin. Tina o ya moi si asuka patience. Départ ya Claude ba se réunir, baza bana tata moko, bana mama moko. Baza la diviser te. Po baza diviser. Mais départ ya Claude Kobanda Dake a réuni les quignons sur Bazana Poto. Nege Roger Zali Awa. Baza toujours à contact. Bazong c'est le Moko combattia honneur ya Kombo Yangadi. Exemple, papa, ils ont pas dans Obana. Papa Zali sérieux, papa Zaki Mutumoko honnête, papa Zaki n'a problème à Mutute. Bas se séparer, Baza la Bango Nyonso. Na Liboke Moko. Soki ba panzanaki mais lelo nek nazoloba bazonga na bango nyonso
pour na honneur ya Claude amemba buzoba nyonso ya bango ya séparation bazonga pour na kombo ya ngadi pour bango so bazaba ngadi na si témoignage o nga ko ba yango wana na mukuse ndinga Claude Akei na souvenir moi tena chemise moi bien dans la palin na ola ta mfuto lo chonga na portemanteau na tala gaga bon fa na ga na ta Clovis ye wana ye moi ba makamto sala ki ba terre to bita momi wa dega malam makambo esili. En tout cas Claude azalaki cher pour nanga nayebaki Claude makasi nayebi tobotami na cité tozaki ensemble biso toba na cité mais kokangama na Claude ezalaki mpona mobali na ngai bon amarkanga lelo komoko asala Claude azalaki mutu moko akomikitisa makasi azalaki kolia na mutu nyonso même na voir même fanfan mutu oyo azalaki aza dénigré mais fanfan azalaki aliaka na Claude mesa moko Claude nakulisaka bana Claude azwa mini chaîne na ye awuta nango na poto aye apesi olie ke toluka mutu muso abetela biso musique mais Claude ase donaka kovanda na biso titongo azotia musique titongo donc aza mutu tobungisi mutu moko wa mutuya. Ok bandeko vraiment na lobby oyo azali mutu bazoka na kombo ya fanfa o azali lokola mwana leki ya papa Claude mutu bande ko liana esani moko alors témoignage bazo pesa baza ko inventer yango teza makambo eza vrai papa Claude azaki na bolingo ya bana bolingo ya bandeko alors fanfa za fanfa loba liloba moko par rapport ya liwa ya papa Claude ba papa Claude a kimakasi akene poto ayaki ngachiko sante awa ayitanga na munganga bela kimakasi pepe mana yesi pa bela kimakasi ngafoki sande 22h et 23h 2h mais sangomi dimanche en tango pe mana yekei yo sandi yo ngakunda yo 10h awa esengo makasi mais pe mana yesini asaki ngai asa ngai mukane ngai akene poto ngabiye ngai akene awa ngai so ngai nsasa akene mboka ndele poto me biye me pema kei me nzame atendi nzame nango. Voilà, bah, ndeko bino moko bolandi, alobi voir même que basalela qui est déjà mikanda pour akende poto et pas papa Claude. Alors pas sur yazana on a moté mais ça parce que lelo papa Claude akei. Alors il fallait akende déjà voyager poto donc yé ba wande ko lia sani moko na papa Claude soki a komi awa vraiment nzoto ya mowei et pe manakimia ici kazali to continuer toujours na ba témoignage et longo na lengonzo. On y va. Bonjour docteur Yeti. Bonjour. Yo poza moko na kati ya famille Ngadi. Alors touti ko bungisa mutu munene na kombo ya papa Claude Ngadi. Par rapport ya ndenge ozala na papa Claude, lelo atiki biso nini oyo koki koloba na liwa oyeli biso na kati ya libota. Bon, mingi kolobeza te pasika na motema. Ndenge papa Claude akei toyokaki période azali kobela tocheka na losambo mais nyonso eza maboko nkolo nzambe azwi topeseka nzambe merci po alongoli na pasi ya maladie azalaki nango donc c'est un peu ça. Alors ba témoignage to ba souvenir nini ya malamu oyo za nango na tina ya papa na biso Claude? Ba souvenir bon ya Claude azalaki alingaki ba blague mingi andolingo sekisa souvenir asuka mbala suka na monaka ye na Bruxelles, je me suis 2010 je pense tozalaka na nanda kwa ya emengadi et ayokaki ke na uti Paris na ye Bruxelles ayaki kotalanga butu ba 23h minuit aye asekisi biso le lendemain fana zonga Paris na pesa ki horaire et fana na longwa nanda ko akomaki te mais alandaki nga na station ya bus. Na côté déjà na bus na Monica Moutazoluka je cherche ma petite sœur où est-ce qu'elle est to kutania na lobi excusez-moi na retard mais pesa batun sa Kinshasa mbote tout donc c'était le dernier contact na zwa kinaye. Ouais, c'est un peu ça. Merci beaucoup docteur. Merci beaucoup, je vous remercie. Maman lelo tozana mawa ya papa Claude atiki biso. Alors ba souvenir to ba témoignage nini ya malamu oyo zanango pour na papa Claude ezaka ba souvenir ya malamu te na ba souvenir ya mabe oyo zanango pour na papa Claude. Ba souvenir ezebele
ebele vraiment tokuta nga nakuta yamba la suka kaka na mois d'août oyo nazaki na Belgique na kiotala tosololi mingi masola Kinshasa et masola vraiment c'était très bien vraiment tosololi bien natiki pe wana nga na ye nazongi pe Kinshasa na ndenge na ye koyoka suboy naoki pasi makasi po tosolaki na ye vraiment mingi kaka na août oyo kako. Merci. Alors ba témoignage ya malamu oyo zanango eza ebele Claude na sourire na ye alobaka ya koseka nga na mona ye na silika te peut-être azali kosilika po aza moto mokili bato mokili nyonso basilikaka mais ngai moko boye na mona ye na silika te soki azoloba toujours avec le sourire et à la place nyonso tokutana tokanga na mona nano ya silika te même nde toakokola azalaki kaka na sourire vraiment ba témoignage ebele ya bien vraiment. Ok, merci.